Vraiment, mawa mingi na tongo oyo na uti sango ngai niko mokonzi soda poto donc na musika ya Europe mais na uti sango na bengi na timba bina ka bakangi Rambo bakangi Kofi Olomide so bakangi Kofi Olomide par rapport à likambo oyo ke banzembo na ye betaka malaka na safi toke na une année yango plus de 2 ans et demi et betaka na genre ali donne ma banaka la mais lelo ba confisquer tout mutako ka mwakanda na motema ponini amona ngo compliqué. Il paraît fois que les boutiques, il fallait que les boutiques disent que on va contrôler le ministère de la culture et art. Si koyo a kenegi na monté, mais n'est pas bata kala déjà et mangé le gars. On a mené à rapide, il peut venir à réagir, on a qui est, qu'on fait le minard réagir, qui moi vitesse pour la ligne. Ils ont envoyé le qu'on a eu mon boye, bakangi en brutalement, et puis il fallait pas bien avoir solo là, balamo a coupé, bakangi balamo ça va tout naï. Il y en a peut-être moi passé. Mais la dernière ministre na osenga pena na culture na ndenge pena osenga bata censure ministre ya censure vie wana ministre ya justice wana vie na nga papa yo kelanga mawa nga yo na nga yango yo petit na yo niko mokonzi donc linga vraiment o aider pour que na on amiable o aider pe ndeko na ko folo militation maloba ba mabe ça non tende bi mo zuli yango bo me kapela o aider mais na deux nango vraiment mboke za ka bongo te ke bola munga la tongo bo la police ba na 6 heures pour ba kotna ndako ba kangi mutu ba kena ye et comme le ba lèvement pour que le ministre de monnaie ne peut pas la musique na ye yo zali mokonzi pena ya mboka ozana limite ya mokonzi ya mboka pena osala na yo na justice wali vie nanga mais ka pena ko aider ye tiki kelo yom to sa wana vraiment dans c'est mon frère mais kana kotala makambo rambo neza wana banini boli kamwe osala na miable keza na soni bazu star mo amunene bakangiye bakene na kasho ayibi ka bomi mudute makamusu kala pe ko négocier Kofi Olomide pour nani osali pour nani ezaka soupe na Congo et comment on l'a Congo ba okangi mbuko donc na to okangi mbuko na yebi que to ba parole ya ngoma makasi mais vraiment bosti ka makambo wana to comme makambo sika boza frère grand frère na Kofi Olomide vient na ngai ministre de justice yo wa muto ko tout non oza pire aider mutu na yo osolola et si la tande ngona bandike comme na masoni ti yo mo ba kasho et comme honte ça me patani partout on est pour défendre ngo vraiment nzamba batela Congo pour ils pas si mini pour tout se comprendre entre les congolais quand aboyer et aussi maté so ni wa kulutu bo bandi boyer bon on puisse parler qui sont toujours assis donc ils ont la sens monter vive le Congo donc ingeta